Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Maman nangaye, en tout cas, macho yo et bandi. Macho et bandi parce que score est à 1-1-0-0, 2-0, en tout cas, est à somme. Linda abimi victime, ya Michou. Naza ko s'expliquer. La fois passée, la célèbre émission a le but que, na tuni Linda, est-ce que makambo bandi o, est-ce que otuni Davina à cause de ba jende ko boaka. Lali to la fallait qu'il pas paye sa confiance. Alors, comme mana bimi, ana contrat nae. Oui, azwa qui pose. Tant azui pose. Mais contrat bato ezalit. Contrat na bafuta ki en chaque fin du mois. Enfin, dans combien de temps na coulisse parce que mon abatazolia. Il faut zongi la moussana. Tant azongi moussana. De l'autre côté, Linda pe azu contrat. Yazu contrat ya babiloko ya kolamba. Baponi mama malewa. Kote kuna baponi c'est ba profil. Parce que tant mutu azoya ko signer contrat pas non. Ota la profil. So tali Michou za propre, elle prend soin d'elle. Nous autres on a yé zan nous autres moko kaka ventre plat, moi si moi taille quoi. So tali Linda malgré nazo que tant ayaki en Afrique du Sud afin na mettre laine. Pour na bato bafanda en Afrique du Sud na Cape Town. Afin na mettre laine akendaki ba sala liposuction, hein? Ba benda e moi Grèce. Bon peut-être Grèce yango ezongi nango sous. Po bakati te ba bendi moi Grèce po na moni slogan ya Michou alobaka qui a gros ventre ici, hein? Tanga yaki na Afrique du Sud tanga fanda na mettre laine dans paré. Akendaki na ba ninyo yo babenga ngoni na bosani komba babenga ngo okende ka ba maseyo ba benzo mo ndambo a Grèce. En tout cas kobenda Grèce ils ont vraiment ba complication belete surtout ya awa ba complication selon ndenge na yoki na confirmation te pourtant azongaki a perdaki moi poids mukie moi taille bon le quoi les a peut-être genre a banzoto na été yume na ngote na ebite soki azotia ya kala aotia ya kala te po na otia la bino parti wana tie qui a gros ventre sous mona ke Linda alati sikoyo et la libaya alati libaya so pe en tout cas je comprends pas forme wana mais bon soki abota ki ata mwana moko on allait comprendre mais il paraît balobi ki abota bon wana pe na hebite et bon ça mwana na ye bon je sais pas trop wana eza makambo soki eye mata pe abota eza problème te ko bota ngelo bateke mutu wana za moins sérieux quoi que soit tiki sujet wana l'autre que Linda attaque tout tolobi qu'il faut accepter sa taille mais prendre soin de soi fait du mal à personne
prendre soin de soi eza mpe okoki epe sport akoki mpe olata bagene ndenge alata wana ese nango mpe mabe te mais sikoyo lokola moninga osala publicité na ye ya te minceur ye aa na publicité na ye bapesaki ya biloko ya kolamba ye olia s'occupe na biloko na ye ya kolamba bapesaki ye contrat kuna ye abandi koatake moninga na promotion na ye ya biloko na ye bozo imagine bavideo nyonso wana naza nango na whatsapp nango na suka emission so asisi oloba elekaki nani oyo ayaki mpe mwa monene mais ntango yo osala publicité c'est un bon produit mpona na mikondisi Nigeria bandaya koloba abeli cancer abeli te nabeli cancer te eza te ya baproduit na ngai faut attaché apatuki eza produit moko ke travaillaka nga mona meki yango na yango mishu azosala ti yango mishu azosala ye mpe na tourne avant asala quoi que ce soit ameki yango nanu bomona bavideo na oyo bomonaki azobina aza libumu mpenza pla mwasi oyo abota te elle prend soin d'elle de l'autre côté ye bazwi na biloko ya olamba olasala bapromotion ya biloko na olamba ye yango te ye aza koutilize mpo aatake moninga sikoyo aza ondire mwa perdu mokie mpo na nini demer abwakaki bombe pourquoi alobi ke Linda abimi victime ya Micho mpo Micho alandi Linda te Linda nde abandi kolanda Michu ozo imagine ye nde abandi kolanda Michu parce que Michu atikali constante na alobi ke baofinga Michu te natali émission moko ndeko moko asalaki ntango amoni Linda pardon Michu azongeli kosala bapromotion na ye bavideo na ye amoni Michu azongi mpenza na marché sur terrain azosala babiloko etu ye aye kosala émission alobi Linda yo fanda kimia wana eloko oloba te yo oza mutaka na marché ti wa mutu mo efala kofanda kimia tu na pas la voix okoloba te azwi sikoyo maloba oyo demer alobaki ke bavi ya bana famille libota bozoloba yango te mpo ya bango eyebanaka te mibali babimaka na bango bazalaka na bakombo te babimaka na bango na baplace balie de tournage misusu mpe babotisa bango bazalaka bana mpe bazanga mpe batata baboyaboya bango en tout cas demer atanga ye kombo ya motu te mais libanga wana demer abwakaki wana njoka ezalaki na bakolo nango nakomi kose pose sikoyo baquestion Linda ake kobimisa asala lokwa promotion ya bobo soki Linda obimaka na bobo ebi premièrement naoseka mpo naotika no na mwa natika no na mwa naotika no na mwa point wana demer abwaki libanga na molili ana parti na mwanene anaotiela bino yango na suka demer abwaki libanga na molili atumbi na ezamba zamba etumbami bato nyonso bafandi au calme Linda ye moko ake kobimisa asali collage ya bavideo na ye na bobo s'il vous plaît ntango na fin nalobi Linda moi qui pensais toi tu étais intelligente si bien même obimaka na bobo est-ce que c'est à toi de venir exposer
cette relation sur les réseaux sociaux alors que bobo ye moko afandi kimia pi aolobelo côté na mwasi na mobali nani falaka sala promotion muninga nani falaka sala promotion muninga na mwasi na mobali monde à l'envers tonini po bobo na minito ana poto aolandela mambo ya ngunda na ye soki mpe simba te eyebani te. Dernièrement awa Michou bauti kozala na bobo ti kibombanda yaya likambo ye likambo tosekisanga Linda na bobo bakutani nulle part parce que je ne pense pas que Linda kende poto bakutana na bobo mais Michou auti kozala na poto azaki na poto ba jouer même scène na na bobo siko na mutu oyo auti kozala na scène na bobo bakutani basololi na mutu oyo batikala kozala na bobo te atikali na Kongo ya kepoto nani mutu fo alobaki aza proche ya moninga parce que téléphone bokozwa na mutu na téléphone ata 10 ans Sylvie mwasi ya nani oyo ya wakufa o banda sola na Jani azozelaka ye kuna 16 ans bakutana même Brinette la Brine abotine ti bana misatu pion aboti bana misatu pala soki ngande naza boye ngande na mobali yo za na ye na mikanda ngana na ye na bomoto ipi mpo ala soki kona ngona aboti ne bana misatu na pesi kombo kibombanda ngo soki Linda abimisi video ya ye na bobo po asala kibombanda na Michou parce que likambo yo la famille eza ebandi lelo te la fois passée nani oyo Davina alinga asa pe lokola kibombanda ngo neti na Dacosta po na Michou kaka siko oyo baluki isusu ekomi ye Linda aye na ngwasa lokola kibombanda ngo na bobo mais abosani ke Michou akenda poto Michou akende poto nyonso bakutana na bango na bobo bazalaki na ye sur scène peut-être bazala na esusu bakutana na mutu azalaki na ye kala na mutu azalaki na ye récemment nani fo abimisa bavideo ya sika franchement place na omonaki vraiment Linda aza victime ya Michou yango wana aza complexé moi mwasi azala boye te complexe ya ndenge wana envers Michou donc oyo nyonso Michou azosala donc objectif ou bien attendement ya bato par rapport ya Michou ezalaki que ndenge video wana ebimi Michou akota ndako abima esusu te alela azongisa carrière sima Michou alakisi bonki aza mwana mongala misu makasi ndoki te aza victime eza erreur omoni elo mosusu mpe nango sepeleza que Michou azwi encadrement ya bien omoni ntango likambo ye bakuku basiliki après basécurize ye babi mama oboma carrière non te mpo na moto afandi ezalaka ya buzoba na ye eza baje na ye okwei oui mais mabende so otikali ya okweya telema zwa makasi continue carrière na yo wana ba contrat na continue kosala vivre vie na yo tia make-up bima sepela zala na vie na yo comme d'habitude ozomona ayoki conseil
atelemi siko bato wana banda ko s'attendre na ye afanda na ndako alobe eloko te aza kimia limo na circulation a jouer sous te baoki yango neti do mabe objectif eza atteint te Linda amona mungala misu epela et puis elle a été bien encadrée. Elle a reçu beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Le même personne on basili qui sont les mêmes personnes qui l'ont encouragée. Azongi na terrain, azongi bien. Azongi na terrain, azongi bien. Donc mi kibombanda oyo soki ke Linda osala babiloko wana nyonso mpona Michou alakisi ke nga mpe nazalaki na bobo to nga nde madame bobo ma chérie Michou akutanaka na bobo to ndenge kaka nani demer auta ekobwaka eloko wana yango ya bimisi yango bongo balasake biso tobima na bata théâtre voilà moi j'assume yo mpe Michou assume ke bima mpe na bobo siki eza buzoba eza buzoba pourquoi namoni yango buzoba po mwasi akoki komibimisa te yo mwasi omibimisi donc bobo ndenge aza wana eza ba période mo boye baza koloba ke bobo abima mpe na Bellevue basérie wana ezalaki partout Bellevue akokende bazalaka na bobo donc soki réellement vraiment ke yo Linda osala bongo po ya kobimisa lokola likambo na Michou yebaki moto ya liboso nde opesa pasi eza nde mama abino mo Bellevue parce que basérie moko ebima ke mama abino azobima na bobo il faut commencer par la maison d'abord koboyo na moto ya libanda te banda na ndako nanu place yo moko zo en tout cas bino bozalaka boye tomonaki on peut pas nani oyo nani la fille s'appelle encore comment Davina ye moko kado eza ndenge bata famille bote bango bayaka kobimisa mibali ye moko abanda kobimisa ba video na ye na Dacosta tozali mama wana biloko akala ti Linda ba video bimisa neze akala ti bimisa ba video nde ayo na bobo ya 2026 po Michou uti kozala na poto bakutana na bobo ba jouer na scène na 2026 yo na ba video ya kalobimisi po sa neti donc nga amoni eza déjà échec mat kelo mususu opoli lukelo mususu po vraiment esopi opoli mama opoli penza zéro diaki so ozoluka penda ke non kibombanda penda boy Michou a gagné déjà po Michou azalaki na mobile na 2026 soki eza bongo po deme mutabandi eloko yango deme mutabwaki libino libanga na molili deme bilo bakomo le babi biso kutu mibali ya bata théâtre mais to préféré bon ke ba marié na préféré la bimi na bot na mbalo abala mais à reconnaître mwana ke na bot na mobalo abala te na ko ba ne wana te mawanga ni mwana esanga pasi makasi mobalo abala te ana engagement te mawanga ni mwana nanga ekosua makasi ekosua vraiment ekosua kibomba nango propreté tout comme toujours on a kao que olingo lakisa bato ke yo mutu oyebaki bobo avant Michou mais yo na omona te que yo mutu ebi mutu liboso mais relation mosusu asali na nsima voilà nazongo na kao tomona mibali mosusu afai na mwasi 15 ans abala ete akutana na mwasi mosusu ka inane babalani abi epa na yenda zo ke se sentir à l'aise soko ke na on a ka wana vraiment ma chérie une femme ne peut pas promouvoir un homme eza contre loi ya nature il faut que mobali nda sanzola komisa yo
ata kutu yo oye nango na genre ya o ye nda yebaki ye liboso mwasi akowela relation na mutu te échec omona teke mutu yango oluka osala ne débat ye aza focalize na makambo na ye yo nde ozolanda ye opesaki bato impression lokola ntango Michou ayaki na SB opesaki bato impression lokola bato bazofinga Michou mpo na yo déjà sala attention na Michou Michou aza bien te obotolo place na yo ale yo mpo olakisa bato ke oza mwana malamu oye osali message moko Michou c'est ma sœur. Qu'est-ce qui prouve que yo créaki ba faux quantité o créa ba faux quantité pour elakisaka ke bato balingi Michou te balingi nde yo mais après beaucoup d'années à venir comment on peut s'abso raison l'autre comment comprendre que peut-être ba faux compte wana ezaki nango yo moko tu créais ça pour l'accès là que Michou aza bien te mais Michou avec le temps éprouvamé que yé Michou ndenga na comprendre la fille na ya lingi na ye ami moni sakaka azala Rémi na ye kaka elle a besoin de succès elle a besoin de se faire voir yango no moni batu pe lo kwa Michou mizwaka soin na ye bazozwa ye asala ba publicité o ezo refléter ye to eza normal non tia la bino tout ba vidéo wana nyonso naza na ngana na tia ngona suka mais guerre bo bundaka bo lo bara clair ya bino penza tant que oyo ozala koto en fait depuis kala Linda alingaki nini oyo babenga ngoni concurrence wana ezala mabanda oyeba te akotisa concurrence wana ndenge nini concurrence wana ekota ndenge nini ozala ndenge nini ebima ndenge nini ebaluka ndenge nini etourne ndenge nini et mais enfin azwi lidusu oyo akoteli nga na koza l'esclave mutu ti ke mutu wana elo nyonso azosala il faut na mitage so oza bien oza pur kat na yo pourquoi omona ke loko balobeli ka yo parce que yo tango oboaka ba jeton na yo mutu mo ta oloba ke obwakela ngo sila mais ndeni ka ya Michou komi ka donc ezamba mo tagé pa na yo ozwi opaniquer mbala moko na yo na Davina omoni ba nature na bino na Davina bokutani parce que opaniquer mbala moko donc oza na panique mais muninga za constante muninga osa vie na ye muninga osa makambo na ye bokende nano ko répondre nano nene nani Demer nene ya aza muta famille libota mais Demer aza naître pour Demer a muta ya nani te Demer aza muta SBT Demer atanga longwe na ye pa bela amitikali ne aza naître analyse ko oza koto alobi na ye analyse pe ko oza koto pa alobi na ye aoloba na ye donc ya a répondre bino mais bino moko siko bolobini na osala na nga enquête ya mwana o te Linda po déjà ba obimisa mwana na yo bana ndako bon de toute façon bano ba décevra bato bazalaka bano abenga bana ndako bano bazala liboma bazala na bango na déception te parce que bapesa bato apparence ozala liboma obi soit so likambo ekomi bato bazala na bango scandalisé te peut-être yango wana pe likambo ya Michou eyaki nango mais après les gens ont dit ah bon on s'attendait à ça mais moi je m'attendais pas qu'il y ait ndobimisa Bobo parce que Bobo aza na mwa ba antécédent na maman abino bela si kolingi Bellevue te ma chère olingi Bellevue te olinga kaka eyaka po Bellevue azwaka mafinga
quand on veut calculer sa cible, pour calculer la cible bien. Finalement, il y a une victime. Il y a Michou. Parce que Michou a ça là pour abattre la contrat na ye. Na yembi so kende bazui Michou na contrat wana que ye abongi na profil anate. Oh, ma chérie. Bazui o ça la bon pour oza na ba profil wana. Oza na profil wana. So vous avez un profil roi Michou. Ben nga zo poser à thème. Oui, avant bazoyo ça là. Ba lo wana ba mabumu pla wana. Il faut ça soit le boum plat. Avant bazoyo ça la publicité, il y a couleur à peau, il faut ça peau kitoko. Ou soit oza peau mabe ba soigner yo. Ndo ça les publicité la bango. Mais sans quoi bozote? Bozote? Et nous avons que mon choisi contrat te mais c'est déjà contrat mabe. Je choisi contrat kolamba ndé contrat bien. Tenyo c'est ça ba contrat. Ba ota la profil. To bino bolinga ko bo mana bo soigner apparence, hein? Po batu ba mona bino. Mais na batu musu bazana ba on a besoin na ngote. Apparence ou non. Yo mutu mwana malamu ka sa apparence bien po ani obalite. Oza na apparence bien mwana malamu, oza kitoko bien tout est confort po ani bazio batio na ndako te. Po lelo ka soni to bimisa photo soki vidéo soki ni na yo na bobo. Aberrant. Aberrant penza. Ki bombanda ngo eza salité makasi so ozo wela ka bobo. Ki bombanda salité makasi po bobo ozonga Kongo lelo te mais michwa kenda poto. Koto na pe na mono calculer mabe. Si bobo mutati njo seke bobo yemo konda tia to monati. Bobo tia te yundeni otito tindika muninga ya ko se ridiculiser ka bo. Kitoko te? Ndino kolinga muninga ya ko se ridiculiser bo ka pona. Bien te bobo. Toko ya. Makambo eze belé. Na préféré Léona Zano wana. Na oti la bino moi ba pika ngwe na ya ye Linda na ya Michou na tie après na tie na réponse ya Nene ya. Et la kisake en tout cas libanga ni kota ki kitoko. Réponse à Nene zo la kisake oui et suis. Réponse à Nene zo la kisake oui. Des mères à cosa quitter. Objectif, il y a des mères et ça atteint. Objectif, il y a des mères et ça atteint qui a fait réagir bino. Pour la qui m'a cambalo parce que ceux qui m'a cambo des mères à l'oba qui zaki lukuta. Nene a n'a qu'à répondre te. Donc réaction il y a Nene ngi la saki oui. Makambu de mère à l'obi za solo don boza ba hypocrite pona ne bo pesa ba parents ba na ndako basi kitoko nje bozo ba responsable mi bali bozo ba piakier po mi bala ngope o ya théâtre na ba bala ka pe bino te ba kenda ko bala basi mususu en dehors à théâtre donc bino ba sakana na bino siko a quoi bon ba saka na yo ba peso eloko to bibi na mutuka te eloko te abali mwasi mususu que entre parenthèses basarano ozala jeep nous na makamno nyoso préféré netini pour mi balanga théâtre babala abinote très rare moko ga abimana donc objectif vraiment il y a des mères ils a atteint abimisi sibino vérité donc c'est vrai. Vous avez droit mon côté à juger Michou ou allo bata fanda kimia mutaka les na marché ye mutaka les na marché mais longwe azoni azu courage bino entre bino somo ke mutosika ta nani Davina nga kufa Davina mutaka na bimite mais alinga ka kufa kama mutanga juillet bo 2 semaines bo alinga kufa na mutaka le bimate na makambu mama bimise pour na Davina ozomo ateke vome mutaka la Bino mo na ngweza facile. Na on te la bino ba vidéo ngo. Après on tika bino réponse à Nene ya. En tout cas bravo demain. Boira mo lo mo surtout yo ka suba secret mususu. Au moins te confirmer que oui, muto propre azate. Et puis na lo bango muto propre azala raté même si là
Aozalaka na raison que tout le monde est hypocrite. Kotwana botika la longolango te. Biwana marqué wana ti lelo mutabimisa biwana zate tout le monde est hypocrite. Nandenga solo penza. Bolandana no ba jeton oningi zo kendele. Après noti la bino réponse à nene amenga nozonga esuste. Linda. So zo luka guerre, faut à la fort d'esprit. Bato bazo ko encourager na ba ko sayo. Ezo sopa yo nde makasi po. Michou azo kende. Yondo zo lande sima. Kitoko te soupi fort. Qui a un gros ventre ici. Qui a un gros ventre ici. Nani, oh, là, t'as ponton, là, t'as boité, ma charrue. Est-ce que moi, bouille, hein? Moi, bouille, ma charrue, qui? Alors, biso va tuana pour son konda. Nga za makasi na régime, boye bino. Biso va tuana pour son konda. Tai esen azawana pour na kokonda na biso. Votre taille, notre combat. Nous avons besoin de konda michou, mais les lignes konda dans nous de l'angola ka mouchachi, moucha. Tout ça va solution nyonso pour problème na bino, ba wala problème na bino. Solution na biso te bando nanga basi. Moi si moi si abonga na libu munene te. Moi, ça va la liboumone les pieds. Qui a un gros ventre ici. Nan liboum. Yofi. Liboum, c'est quoi yo? Et ça doit être fier. Oh, moi je m'aime comme ça, avec mon gros ventre. Il y en a un qui bon capable se consoler. Problème T. On vous l'accorde. Mais seulement, il y a cause de la solution non T, bébé nanga. Et. Bah, produit d'abisso. Ah, Seigneur. Oh, pour une dernière fois, qui a gros ventre ici? Qui a gros ventre? Qui a gros ventre ici? Ne m'énervez pas, hein? Oh, mais justement, cela prouve que l'entreprise na Congo a tant la biso na TV. Parmi la liste de bateaux, artistes sérieuses, ou ba ko travailler na bango pour toucher un large public, pour toucher des familles. La liste, on a surtout à 10 lignes d'accord à la 4. Je représente la femme congolaise et j'en suis fière. Taranga ba bien la pub ba abstinence, ba pub ba contraception, ba ONG, hein, ba sollicitanga hein pour tout travailler ensemble pour le planning familial. Donc je suis une personne qui va bien apprendre un sérieux pour des choses sérieuses en fait. Voilà. Pour des choses sérieuses et pour ton information. Ils ont déjà prophétie au bateau, mon vision, on nous a imposé bateau pour nanga. Cela veut dire que dans aucun moment, néné. On joue pas la même division, hein? Eh? On joue pas yo! Oh, je décrète et je déclare. Dans cette maison et concernant les enfants de cette maison, tout celui qui sera recruté, formé, aiguisé, envoyé pour empoisonner dans cette maison ou l'un des enfants de cette maison, que ce soit au bureau, que ce soit pendant le voyage, qu'il meure, que le fer puisse les ronger. Oh, je joue pas avec mes mots, je sais de quoi je parle. Si quelqu'un te commissionne d'empoisonner quelqu'un ici ou quelqu'un d'ici, il t'envoie à la mort sur une chaise électrique. Est-ce que Kinshasa entend ce que je déclare? Est-ce que la RD Congo? Ton objectif c'est d'être la femme des boss. Mon objectif c'est d'être la mère boss. Ma chérie, on ne joue pas les mêmes jeux. Voilà. On a attaché de presse il y a $100. La diva. Demain, on pour demain, yemoko. Azan mobile na malongate. Demain, yemono abimisa so vie privée na été. Ndenge nini ya kolinga ya ba ngo basala kamona français batama.
mais Demer yemo passe à la vie en français batama yemo ka protéger la vie privée na pourquoi yemo la mission de takala na ye vie sexuelle na ye na réseaux sociaux mutu nyonso asalaka bêtise mais tant que oyebi ko gérer muzoba na yo ça va encore que oya na mutakala na réseaux sociaux vaut mieux na linga mobali ya cabine vaut mieux na linga boda vaut mieux encore boda que Jimmy Belao na ju boda 1001 fois tout ça attaque copé na tato kopo ya mutu wana considérant que azaki ata makamu nanga ata zo kosanga na préféré muta kosanga que na za copine na ye que mutu afutanga pour à tout ça m'a sanité na préféré boda donc Demer soit moni batama boki basa batatina te basa mibali pour Demer à côté le manam moi sa piron ndumba cité Demer à côté le manam moi sa gejoki donc batama boki basa penza mibali na ba acha minene pour ba telemedicine biso ba ngambe ya basi ya kitoko ba kitoko batanga français bakamunyo so d'accord. Donc, Batama qui baza mibali à respecter. Parce que vous dites dans ma colokilo, des mères et mon papa qui s'attendent à Brazzaville, à laisser passer à Brazzaville. Merci Fali. Pour Vandako ici Kalalaka, merci les warriors. Dans le colokilo, il y a français, avec Zalaba na perdu, il y a des mères. Vaut mieux nazala lokolo kilo que nazala lokolo pepele ya hot na préféré nazala lokolo kilo na préféré sur nazala mobilité que pona $1500 mutu alali nanga après mbongo ngo ezaka pona sombela ngo maquillage po na sombela ngo champagne to po fona kabela bato ko mokile mona ngake na zwaka na préféré mobali o pesa na 10 ya respect que mutu opesa omatanga na business class o lobi mutaka na ndeko bima donc na préféré boda que Jimmy Belao na préféré bobo o asala ka rola kizengi que Jimmy Belao na préféré ambulance que Jimmy Belao na ba rôle na bangwana na zui bango mais Jimmy boss afite ya bato business class mambu nyonso mais motaka na voice et lando na sima donc biso nyonso na Congo 95% ba fito za ba vierge te to bala ba vierge pour libala pe pesa meli mutu nyonso te donc na oki ko changer mibali ata 10 ata 15 mais tant que ça na privé ezoya na réseau te aux yeux de tout le monde te je protège ma vie privée que na bimana ba boss on a ko sambwa lobby. Je préfère. On n'a pas balanga. Donc, awa chef awa assistante à professeur. Nangambo assistante à professeur. Nangambo chef à Mutakala Jimmy. Les diamants de Jimmy Belao. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir et de juger. Awa. Onga. Ba mama. Oh mobali nangai kuna lisibili bweke. Oh mobali nangai zaka toujours olambia ngo lokola mama te. Olambia ngo lokola mama te. Et loko soki mama lambia ngo seka mama zaki onga. Seka mama. Chubala, exaucé Miss Kaluma. Ouni Getty. Ouh, Getty. Baby, de la linga Getty. N'amour que tu vois de personnes innocentes. Azara. Miss Mai Mai. Getty. Ouh, na Facebook pour a postulé sur le pour moi makambona façon elle parle comme pas moi noir qui est dans classe azamutu encore ça peine makam azamutu on est comme parti à bon moto mais sa façon il y a se tenir devant les gens
Mais moi, Ndumba Zaka, toujours ma position. Biso Kunza Makini, là, biso tout le temps pour la mort. Mais au moins, Ndumba, ma belle équipe, à tes chiffons. Biso mo makolo na moto kaso. Mais Ndumba, à tes chiffons, pour dire chiffon, hein. Quand tu vas soutien, ah, nous soutien, mais moi, Ndumba est en le cas. Ndumba est en là. Et dans mon élimini. Et dans mon élimini. Au moins, Moutoua, il y a qu'un étamboli, nous sous au mona. Si vous avez changé les vies sur les tambours, bien je le vois. Tu vas laver le visage. Prends de l'eau dans tes mains, tu laves comme ça le visage. Ok. Oh bah, mais mon dos, il y a qu'un tambour le lieu. Vous avez mouta battre dans la cinéma français qui est mouta publié aux obani. Même il y a un dos comme ah, il faut qu'on a séva bien. Pour ce qu'on balle au bal vierge. Ce qui est dans le balité, là où il y a des balles, il faut les cas déjà des balles là au pluriel. Et là, il y a bien des balles au bassalé là-dessus. Donc, mes CV n'a eu autant qu'il est aux yeux de tout le monde que je préfère. Mais, quand il dit, parce que même Evan de Liamontou, je vais rater. Jamais comme on a une dame noble, n'a manzaka milai, et ça l'a raté. Parce que la riche, on a mundele moyo moni au tali, au monde tati manzaka milai, vulgaire. Au monde était rouge, vert na katikati, rouge, détend, jamais. Très vulgaire. Au moins, tu manzaka tchakou. Non. Même Evan de Nayo, même des marches Nayo, il y a même comme ma première dame. Bana roi. Même façon de marcher. Même façon de marcher Nayo. Ils ont déterminé qui tu es, valeur nini batou pour ba pesalo. Mais nous, au moins là, moi, c'est une Singapour. Nous avons manzaka dans sale fille. On m'a dit, salita moi si. Donc, nos propriétés à moi si est déterminée. Na manzaka ya milai. Manzaka chakou ya 2 mètres. Et kenda boy. Ati rouge, celui qui rouge, ati vert na 4. Parce que nous sommes à dollar. Ati dollar. Voilà, dis-moi ça propre. Getty, non, il n'est pas marié. Eh, mais on a dit on a dit on a tout, on a dit on est là-bas. Eh. Getty là. Ah, on est invité, hein. En tout cas, on est invité. Elle est mariée. On est invité. Ah bah là. Ok, félicitations. On n'est pas venu diminuer ces femmes. En tout cas, on n'est pas venu. Elle est très discrète. Nalinga kemi nalinga ka ndinga kanaka fula. Utimiama oui. Ah. Nelle ka ute ko bota. Na lobby. Bande ko Getty aza marié abota tanga oui nebi katangi na tandi ne biographie ne bande ko. Réussir ta vie et ça va déterminer le mariage. Déjà pour commencer, pour nous, bon, on va bien na lobby bon. Koba les ça pour réussir t'es dans le 21e siècle, s'il vous plaît. Moutounion son avis à ça la coureur.
Moutonion sur la vie a une déception. Mais tiens-toi bien. Ça l'effort que vous avez sur la place publique. Osa Moutoye Bani. Contrôler entourage na yo. Atolingi atapona mbongo. Eza na bato mosusu atapona million okoki kolongolela ye sous-vêtementé. Ala na bana desi je me ah bon ngako na kanti ki mwana ucho bota nde mwana liboso oh geti mina linga kafiwa na nde na linga ki nde na linga ki surtout nakanga fula na ye ala na kangeli mwa kanga fula boye. Le quoi y a ba ma sœur. Oui, nanga Getty, nanga Nikita, éternel. Bota lobi le moto sala na gi. Bana ba su ba trophée au examen mérité. Nanga Nikita. Parle, voilà c'est mon combat. Parus, mon combat. Parus. Parus, non, moi, que le roi Davina. Parus, nous, là, c'est vraiment combat, là, Parus. So, Nabie, mon imba na belle vie. Ozanga choix, t'as mon tché pour na tché Myriam. Myriam. Keni wana aza professeur, yeto kote kina makambuté. Awa assistant aza professeur, kuna chef aza mutakala, caleçon, bikini, yabango pété, bikini, caleçon, yabango pété. Azala kalo funda pame, caleçon pété. Awa, awa assistante, aza professeur. Navi, au zappé, yo moko souki quelque part, mais luka batu, oyo, bana niveau moko, bomoni belvi. Ok, pour bama keni, tiaya. Assistante dans un professeur, pour un moko na ba réunion, si y a tête à tête, au tchelo qui bof. Mais belvi attendez que, koto, ngana souki Kenya koki ko avancer, assistant professeur. Preuve à bota la Sylvie, bota maboke Sylvie Ochoko, secrétaire. Bota l'écriture à Sylvie, hein. Bota la Sylvie, Sylvie et Sekative. Au moment où moi j'ai eu formation, pas ligne la formation. Awa, assistant à professeur. Kuna chef aza bora Jimmy bora Tozui Linda la famille biso so photo ça la onga hein na ça la Linda onga na la chine ah biso bozwa bana baozo ba contrat ya cuisine onga et chaka goût qui toko na biloko. Bomoni contrat ya Linda. Moisi la cuisine. Et ça contraté auto zone sa ya perfusion pour la choco. C'est différent. Bien ba ta famille bota ba pe na ngati. Na za mayele moko. Tout le monde ba blague. Na zala kama yele punga na tata botanga na mama botanga. Na baza mayele moko. La famille. Tosale la onga. En tout cas, ce qu'on lambi ou assaisonner biloko non na onga. Okoka goût. Okoka goût. Okolia kitoko. Appétit. En tout cas,
notre Lily, Linda, notre bébé Lily, la jumelle de Davina, a eu contrat à Onga. Donc, la famille, Onga chez nous, Onga chez vous, Onga chez tout le monde. Bouki Toko, à tous les Mboka Libanda, yaya assaisonné na Onga. Abe bananga, abe bazalanga. Donc, sous la famille, bota au zana Onga te. Olambi, wasuzone blo na Onga, ochango. Qualité number 1. Goût, ma camarade papa so va dire, ta femme s'est préparée, hein. Ta femme s'est préparée, hein. Oh, et ma tout ça là, allié le comment, et oh, maman, ça se relâche, maman, ici on n'a pas ni bail, maman, Onga. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.